Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Ya bino ngobo linga minga fo lingala journal ya peuple pour la peuple mbote. Na bino stu bosi occasion ko landa basango na biso to fongola mpona hotesse mino nge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki bongo mokola mardi 20 août na cité ya Union africaine équipe ya gestion ya groupe Varum DRC Pepsi oyo bayaki kopesa invitation pona inauguration ya usine ya production ya boisson babengi bongo Pepsi héritier mapinemi azalaki simasima na compte info lingala. Mardi 20 août, na cité ya Union africaine, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki équipe de gestion ya groupe Varine l'URC Pepsi filiale ya groupe Varine Beverage oyo bayaki pona kopesa ye invitation ya inauguration ya usine de production na bango ya boisson babengi Pepsi. Selon Albert Mbala, directeur ya ba ressources humaines ya Varine l'URC Pepsi, alobi événement oyo ekosalema na suka ya Sanza na commune ya Maluku epai wapi usine ya Pepsi Ezwami. Albert Mbala a kumisi befort ya chef de l'État pour attirer des investisseurs grâce na yende projet oyo et salisami. Kinshasa na mikolo ezali koya ekozala Lubumbashi na province ya Okatanga ndenge atalisi bosimba ke implantation ya Varine DRC Pepsi ezali ko représenter investissement ya millions de dollars ebile boye yango esengelaki epesa 500 emplois directs et paye ba congolais pour na soutenir ba emploi ebele bato baza misala pe ko soutenir ba emploi indirect na secteur ya logistique pe ya distribution bosimba ke usine ya Pepsi ya RDC ezali société ya Varine Beverage oyo ezali vraiment produit na ba norme 1,2 million ya ba bouteilles mobimba par jour na licence pe ya contrôle ya ba responsable ya PepsiCo New York bosimba ke Albert Mbala nde atalisaki makambo nyonso. Na Assemblée nationale bosimba ke honorable Hermione Bolumbe député national Eliamo Amba a déposé qui mercredi 21 août question orale avec débat na Assemblée nationale contre DG Yasnel suite na ba matériel oyo ezabongo abandonné na séminaire ya Maïdi kuna na Congo central. Héritier Mapinemi apesi mino ba détail. Nasima ya koleka na séminaire ya Maïdi na province ya Congo central et Paiwapi honorable député national Eli Amo Amba mwana mboka Hermione Bolumbe asalaki constat moko amer komona ke ba matériel ya SNEL et belé ezali abandonné kuna zokande esengelaki esala mosala asukaki wana tendenge kaka aprometaki mokolo ya mercredi 21 août akendaki na hémicycle na palais du peuple et Paiwapi mwasi oyo ya mpiko mwasi ya nguya mwasi ya
yele Mama Munganga ayaki ye moko en personne pour na ko déposer question écrite na ye pour na DG ya SNEL aye bana ko répondre par rapport ya makambo oyo amoni kuna na maidi na Congo central nyonso wana ezali kaka pona koluka population à vivre na ndenge ya malamu likambo etali courant ezali kaka na ville ya Kinshasa te na bokomi na ye na hémicycle ayambamaki na mbala moko alekaki pona ko remplir ba formalité nyonso pe a déposaki question écrite na ye oyo ekotindama epai ya DG SNEL pour aya ko répondre par rapport ya constat amer oyo honorable Hermione Bolumbe asalaki kunda na Congo central mingi penza na séminaire ya Maïdi ezali kaka wana te selon ye ezali pe ba projet ebele oyo misolo esi ebima kasi ezali kosala eloko moko te nzokande esengelaki esala mosana yango comme boyebi na ngonga moko tozalaka na bopemi pour permettre biso tokende na ba base na biso mais comme nga naza député national na boya ki kotika la kaka na Kinshasa place ba votaki nga nalobaki ezalaki motuya po na nga na kende côté mususu na ba province mususu po na tala makamunu nyezoleka yango omoni na kendaki na Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et puis na komi na Bas Congo mais eloko na lingi na insister que soki boyebite SNEL aza na 12 projets eza zominami balé donc maï déjà parmi ba dossier ya zominami balé oyo SNEL afandeli mbongo ebima SNEL afandeli yango peuple zonyo kwama courant eza te vie eza kaka na Kinshasa te vie eza partout pour nini bino bolinga bofanda na Kinshasa soki oza DG oza ministre oza pona Congo mobimba oza na ba représentant non partout pour ba relayer ka information soki problème eza te dossier le 19 SNEL muta signé a signé le 19 août nga nazali na ba Congo le 18 mais ngai mosala na nga eza na contrôler que mosala na bango ekende malamu nga nazala na pona population nga soki population eza ko se retrouver eza intérêt nanga tobanzi ke population ya Congo central bakotondisa manesengo komona ke DG SNEL akoleka na ko répondre na question écrite oyo honorable Hermione Bolumbe asali pona komona lumière na makambo etali ba projet ebele Dans cela, pour Mathieu Bosengel, le Premier ministre Judith Sutulouka Souminwa a Zalaïki na séance de travail mardi 20 août. Longona ministre de la Santé, Hygiène publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kambapé, Jean Kasseya, Azali Bongo, directeur général ya Africa, CDC, Agence de Santé de l'Union africaine, Nyoso, Pona Kobungi sa riposte contre épidémie, ya Monkey Post, Nathalie Kaila. Gouvernement Souminwa ba côté na ordre ya bataille pour na kosala riposte contre épidémie ya Mpox oyo ebomi déjà plus de 548 personnes. Premier ministre Judith Souminwa azalaki na séance de travail na Samuel Roger Kamba Mulamba oyo azali ministre de la santé publique, hygiène et prévention et longona Jean Kasseya directeur général d'Africa CDC agence ya santé ya Union africaine bo simbake ezali bongo pona makambo etali rentrée scolaire kala mingi te gouvernement azali kota en place ba mesures moko préventives pona ko protéger bana contre épidémie oyo stratégie ya riposte oyo ezali bongo ko sensibiliser na niveau ya ba école ministre de la santé publique et l'ongona collègue na éducation nationale bazali kosala mosala makasi pona kozaba disposition exécutif central bazali ko multiplier l'effort pour nous répondre à des étapes sur la lutte contre maladie oyo puis que la sensibilisation et la vaccination tout peut prise en charge des malades implication oyo et côté na il y a quatrième palier il y a programme d'action il y a gouvernement pour na oyo étaler accès na services de base premier ministre a s'engager pour nous garantir accès na soins de santé et qualité pour na batonyon so pe kolongo la crise sanitaire oyo ya portée internationale bo simba ke ministre de la santé publique azali ko rassurer batonyon so ke mobilisation des ressources nécessaires et zali kosalema pour na lutter contre infection ya Mpox oyo ba vaccin nango ekokoma poso ezali koya alobi ba annoncé déjà 49 millions de dollars pour na besoin oyo ezali précis rien que pour la vaccination baza na besoin de 600 millions de dollars donc 49 millions ezali prévu ezali na kati ya budget total na yangote ba commenter tango nyonso en puissance pour na kotala tala ndenge nini esengeli makambo esalima mobilisation ba ressources oyo grâce na Africa CDC pe aide ya Union européenne
bango déjà bazali ko sécuriser 215 000 doses mobimba ndenge ministre ya santé publique Samuel Roger Kamba atalisi bosimba ke gouvernement azali ko alerter population na ba nouveau mode ya transmission ya maladie oyo esengeli ko constater yango na province ya Sud Kivu bazwaki baka ibele na Équateur pe depuis toujours maladie oyo ezali ko évoluer na ndenge moko ya mabe kasi bango bazwi ba disposition ya ndenge na ndenge na Sud Kivu kuna depuis année euti koleka mode ya sika ya transmission ezali ko pesama na nzela ya sexe boye population ba déplacer oyo bazali pe ko pratiquer makambo etali sexe mingi boye bango bazali de plus en plus fragilisé na makambo etali épidémie oyo. Roger Kamba, ministre de la Santé, azali kotalisa ke depuis mbula oyo total 548 personnes ba koufi suite na variole ya singe oyo 15 664 cas potentiels ezali enregistrés. Ba premier symptôme ya mpox ezali bongo fièvre, douleur musculaire, fatigue, apparition et éruption cutanée. Boye maladie oyo ezali kopesa mananzela ya contact direct pour na moto oyo azali infecté pe ba lésion cutanée muqueuse nyonso ezali kuta na monoko région génitale pe ezali kopesa maladie oyo. Bosimba na suka ya séance de travail na bango elongo na premier ministre boyeba ke ministre ya santé publique hygiène pe prévention Roger Kamba a pesa ki bongo ba explication na micro ya Info Lingala. Bon, na ngina bisa ba congolais ke za malade ba congolais te. Awa tozolo ba makambo ya urgence internationale ba kanisi ke za mbala liboso. Non, ezaki mbala liboso te parce que na 2023 ezalaki déjà urgence ya portée internationale. Mais wana po bokono wana ezaki nano na poto. Ezaki na Amérique pe na poto. Yango wana biso nde awa toyebaki bien te. Na poto kuna eloko ni basalaki. Ba vacciner ba nyonso tout o bazaki pembeni ya ba malade. Vaccin wana nde ekataki bokono wana na 2023. Sikoyo lokola biso tozwaki vaccin wana te nde tomoni bokono bandi o mata sous epa na biso yango pe biso to sengi vaccin wana eya epa na biso. Mais de manière générale bokono wana toyebi yango parce que banda 1970 à peu près na mboka na biso surtout na bato yo baza pembeni ya forêt bazolia nyama o ya zamba surtout ba singe. Et puis bato bazo lamba nyama wana malamu te bazo tokisango malamu te nde ezali kosala oyoka ebimiawa ezongiawa ekeyawa mais wana depuis 1970 yango wana eza komona mingi na Équateur na Chuapa na Chopo mais sikoyo tomoni ke banda population na biso eutaki na babitumba ya M23 bebandi kokima yango eyokomona ke bokono wana sikoyo ebaluki ekomi sikoyo na ba transmission na voie sexuelle yango tozoloba penza population na biso bokeba na kokenda gauche droite na makambo ya ba relation sexuelle parce que mosusu mona ka penza malamu te eza ba bouton mike penza mais ezomona malamu te mais wana okozwa ba risque mingi. Donc Congolais il faut yeba makambo mibale ya liboso bokono wana eza soki osimbi muto azanango soki olati bilamba muto azanango soki osokoli maboko te na pembeni ya muto azanango okosimba eloko eza na virus wana pe ozwi yango wana ya liboso. Ya mibale makambo tozouti koloba ya kolia banyama oyo ekufa yango moko olokoti na nzela eza malamu te parce que bokono wana ebandeli eutaki na banyama. Ya misato tozoloba ba relation sexuelle protégée et surtout éviter ya ba contact ya bato éviter parce que à cause nango oyebi na yote so to éviter wana déjà to kitisa bokono wana ya mibale soki tondimi vaccin po yango nde ekataki bokono wana na poto ekataki bokono wana na Amérique po epa na biso ezaka soki o balingi baboma biso mais ba mama na biso mikono so me bana na mangwele ba ebite mangwele eza vaccin bato basa vaccin mangwele nde baso vaccin wana pourquoi tozo me bana na biso soki tozo kanisa eza risque mangwele eza risque te mangwele nde ezo bikisa bana na biso nde ezo bikisa pe na ba bokono oyo ya ba virus. Donc vaccination, protection et siko biso gouvernement pour na bato basi ba beli basi ba zui malade tozo soigner bango gratuitement. Donc il faut biso nyonso to simba na maboko pour to longa bitumba wana. Rentrée scolaire
ezali prévu le 2 septembre kasi lelo na bawenze vente penza ezali malamu te. Ba reporter ya info lingala ba beta ki tour na marché bola na reportage oyo Merlin Massamba Mijo Mabase basale bino. Le 2 septembre, et cause à la rentrée scolaire na étendu Mobimba ya République démocratique du Congo, Nzokande, Batangu ya Boye, ambiance de la déjà makasi, na ba différents marchés, pour na o etali ba vente ya ba fourniture scolaire. Kasi na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa, kolela na ngambo ya ba vendeur. Pour na bango, marché ya ba vente ya ba uniforme et baby makasi. Po na ndenge ba école ebele bazwa momesano ya kote kaka ba uniforme malgré l'état apekisa bango vide mapanga bana mbongo biloko cher donc to comprendre tout ça ndeni biloko yango totie ebele ozomona awa basombi basate susu ba oteka ba biloko na bekol tango pesi Ibeko, l'école était à bibliothèque. Il faut suivre ça là, kolandela pe. L'État a la l'école wana. L'école oyo, ils ont besoin de marché. Surtout catholique. Catholique à l'équisi. Notre uniforme oyo complet au 10 000. On complet au 10 000. Mais la catholique est capable de payer $10. $10. Par contre, c'est mon journée de classe. Et Sengeli Bosimba que quelques responsables de Kaka, Bazo Lekaleka, Pona Kosomba Mwa Biloko. Tobandi que la dernière semaine, avant rentrée, peut-être amélioration et koki kozala, mais Pona ba école Oyo Bazako continue ko bukaka mibeko ya l'État, na kote kaka ba uniforme, et Sengeli Bazala sanctionné. Ba inscription ezali koko base koko bakuna na université chrétienne catholique dont OCAM na pona année académique 2024-2025 awa ba frais académique eza prenda na primoko ya Semakas Nathalie Kaila héritier mapine mabisi ma détail. Eye tunanga nini o mitungisa makimingi o silisi classe et sika kokende kotanga université ozomona te tikane bisabino Kotambusa lisusu mutute yaka na université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 Bazana ba département locaux là sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département est bongo na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye pona kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not, that doesn't cost more. And it will depend on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi année na ba silisa l'inscription ils ont continué pe bandi pe déjà l'inscription ils ont les gabon na ba site na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza mukie kobanga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula et sika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe
lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko. ICC dans Akam, enseignement haut de gamme, l'excellence, performance, leadership et Vandi Awa. Sapeur d'État, Papa Griffe, Akambaki Bongo, délégation monene, ya RDC na Congo, Brazzaville, pour na participer na festival de la SAP. Héritier Mapinde mi iganting. Le 10 février, Ndenge ezalaka journée mondiale de la SAP. Oyo initiateur na yango apesa idéologie, le sapeur d'État, Papa Griffe, Bosimbake, ezalaka pona kokanisa numéro 1 top précurseur ya SAP na République démocratique du Congo, pe bisika nyonso, Strevos Nyakos Nganche, Bosimbake esukaki wana te, mwana mboka, sapeur d'État, Papa Griffe na idéologie na ye, ezalaka pe lisusu pona ko honorer ba nyonso ba tombolaka bendele ya SAP na RDC. Lokola Papa Wemba Emeneya Defao Pemisusu. Journée mondiale de la SAP et Souki Kaka na République démocratique du Congo te ba Congolais ya Ngambu, ba Congolais ya Brazzaville, Bangope ba s'inspirer na likambo yango. Bosimba ke journée mondiale de la SAP et komipe organisé kuna et salemaki na commune ya Wenze na Brazzaville et pai wapi maire ya Wenze Marcel Goboko Yende a organisé Kiango, République démocratique du Congo, et Zala qui valablement représenté, et pas il y a sa père d'État, Papa Griffe, et l'ongona groupe naé, présidence de la SAP, Bango Bazala Kiwana, Basa père Missou Pe Bauta Kimikili Poto, Pe Bazala Kiwana, Bosimba Kepo na 8e édition, Bana ya Congo Brazzaville, kuna mingi na commune ya Bakongo basengaki esale makuna pambate likambo ya SAP e banda kuna epai ya Bags kuna na Bakongo nyonso elekaki vraiment kitoko. Sa père d'État Papa Griffe a défilaki elongo na groupe na ye présidence de la SAP ndenge kaka bozali komona ezalaki kita elongo na ba sa père ya Congo Brazzaville kasi na suka idéologie. Sa père d'État Papa Griffe azwaki trophée na maboko ya ambassadrice ya France oyo azwa mikuna na Congo Brazzaville botela bino moko ndenge esengo ezalaki. Bosimbake, République démocratique du Congo, et gagné trophée Nanzela ya Papa Griffe, le sapeur d'État. Moto ya boye azali moto oyo mboka esengeli te etika esengeli ba honorer tango nyonso pambate initiative na ye ya journée mondiale de la SAP oyo esalemaka le 10 février na RDC et katisi pe ngambu eke na Congo Brazzaville bango pe ba s'inspirer na yango boye ba valeur ya boye lokola ba Papa Griffe esengeli ko soutenir bango. RDC alongaki trophée elongwe na Congo Brazzaville et yé na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na nzela ya Papa Griffe ezali ese. Moto nyonso alingi asala ba impression ya kitoko aleka bongo na imprimerie JM Print Service oyo ezwami bongo na avenue Sergent Moké ex Prince de Liège référence Monseigneur Docteur Chaumba kuna na Gombe na Kinshasa baleta elongo na Mijo Mabasi. Yasika na Kinshasa eye na prix moko abordable, impression à qualité et sika mosusu te awa na maison GM Print Service na mbongo muke ozwi service ya kitoko yoka awa na GM Print Service baza kusala ba impression en couleur, impression noir et blanc, grand format, bâche, sérigraphie. GM Service, rapidité, prix moko imbattable. Ndeko, kobuka na te, na GM Print Service, client azalaka toujours satisfait, pour baza na expérience, na domaine o etali impression. Batu ebele, bapesa bango confiance. Ya kosamba ezate, ko hésiter te, contactez maison GM Print Service, pour na type nyonso ya devis na yo. Awa, ba portaka pe secours na bango, na o etali étude, pe ba projet na bino. GM Print Service, baza pe na service na o etali aide pour la création graphique ya ba support lokola logo dépliant magazine flyer pe misusu na o etali prix ya kosamba ezate na prix mukie basalelu impression pour
na ba fiche na bino ya A6, A5, A4, A3, A2, A1 spécial promo pour na bino ndeko. Awa na prix ya mukie bakitisi yango na structure pe impression roll up base moyen pe grand prix pe ekiti bango bakoki kosalela yo 1000 fois yo ya A6 135 na prix moko ya muke to bosanité na J'aime print service basala kape vente ya ba matériel ya imprimerie lokola pression t-shirt chapeau encre à sublimation encre éco-solvant pe papier sublimation. J'aime print service eza esika kobunga te avenue Sergent Moke numéro 4639 Express de Liège référence lycée Monseigneur Chaoumba. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya info lingala mikimo muke kolobela bino ba bien fait ya feuille de laurier. Eyebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladi ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala ba kinwa na ba congolais ba bengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Tozana communiqué nécrologique moko awa bolanda lecture nango. Ba famille Mbombolo bazana mawa kwebisa na bandeko baninga pe bayeba ina bango nyonso liwa ya ndeko pe mwana bango ya mobali Bon Mbombolo Basilwa oyo akufaki depuis le 8 août 2024 na sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya mercredi 21 août 2024 veillée mortuaire et kosalema na salle paroissiale ya Église catholique Notre-Dame du Congo oyo ezwami na commune ya Lingwala. Mokolo ya jeudi 22 août 2024 exposition ya nzoto et kosalema na hôpital du cinquantenaire à partir ya Tongo. Boye na ngonga ya 10h nde départ et kosalema po na cimetière ya Kimberley oyo ezwami na province ya Congo central. Nangonga ya 15h nde délégation bakotika cimetière ya Kimberley pona kozonga na salle paroissiale ya cathédrale Notre-Dame du Congo oyo ezwami na Lingwala pona bain de consolation. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mbombolo Brom Basilwa. Eloni lesi la raté info lingala journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société hôtel aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye
ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki tozwikaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie kosala ba fret ya bakoli komitungisa mekozala soute. Pourquoi toloba bongo? Parce que permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Lisolo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sengeboti de CAA. Il faut même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino, on peut s'asseoir à confiance. Les agents s'assurent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas, Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Je sais qu'il y a une agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion à Sika, avion Motouya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les CPLA. Avion, vous avez mis balai dans Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y avoir des bébés. Vous avez conseillé un abattoir, il y a CA, pour avoir des bébés. Et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Gaboué, ça a mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo, on a basé vos laissé mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'amoussouba souke la awate. Baba qui s'habille au béton, on a mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, on a habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.